Internaute, réel plaisir de nous retrouver encore aujourd'hui à travers ce grand magazine et à travers notre site EHP Media. Fidèles internautes, je vous salue, je dis bonjour, bonsoir. Au moment où vous êtes en train de suivre cette émission, je vous aime vraiment, je vous aime, mes fidèles internautes. Disposés à ton abino vraiment pour nous la émission oyo ngana olinga bino bino pe bolinga ngai juste ata ba olinga ngate pe ba sepela na ngate mais bo sepela na ngaka et ça la bien makasi parce que nzamba pe si condition abira to linga na biso et ça la bien bolinga ngane mama Geneviève amana linga ngai ndenge monsieur do amana linga ngai ndenge chancy amana linga nga faisait amana linga nga la diva de la famille amana Dioni amani ndenge pe linga nga bien le bien ndenge Madame Brigitte Vemba, il y a en Allemagne, juste dans la capelle, maman Malam, sans oublier Madame Astrid Matsanga Mayamba, maman Morgana Victoire, Nenge Alinganga, Nenge Ferouzi Gola, l'ami de Barack Obama, le vrai américain noir, Nenge Alinganga, Motema ya Anne Kiloa, maman Yabafre Goloa. Vraiment, nous sommes ici à la répétition de Frère Gola. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'animateur du groupe Jet Set de Frère Gola, c'est bien le bien. Blues créateur, tout cela na déjà awa le lot tout tout cela na sima ya mokongo ya mutuka na ye na dévoiler ma réalité belé na sima ya mokongo ya mutuka na ye mutuka ya Blues créateur ya vraiment tout solo là na sima ya mokongo ya mutuka ya Blues créateur ou ya sombero na kati ya groupe boni Blaise ba fidèle internaute nous va otala yo partout dans le monde va otala yo à travers émission oyo juste à pato bana moi il est bien numéro et ça bon. Non, mbote mingi na bato to bazotala biso na bamboka nyonso oyo bazwani sikoyo na kotala biso nabike émission elanda ma monde entier partout bambote na bino nyonso place bazotala biso Blaise Créateur na kotala ye boye oyo nga na mitunaka na kotala Blaise Créateur c'est comme ça un peu timide nzembe talobaka te trop réservé mais par rapport à Yagoubouak, il y a vitesse au niveau pour le podium, neti, pas pile n'est pas à la mais n'évitez des comportements bons pour normalement. Air Moussala et Air Moussala. Air Boulotte et Air Boulotte. D'habitude, nous avons timide, non lobby. Timide, il y a cause à la malil, de meilleure façon. Malingate, ils ont une sous soyez, il faut être mal à l'aise, va comprendre qu'il y a. Mais ça n'a pas de place, ça va sentir qu'il y a ça. Mais ça n'a pas de place, ça va être sur les net bonheur na scène, dans la podium. Beaucoup de gens qui bandent à rep avant la côte. On a se comporté le roi Moutou. Et on a comme un boulot, on a un big et un compina air à boulot. Donc on a pas différencier air à boulot na air à boulot. Sans son. Blaise Créateur 4 minutes, oui, batikelo charge au bois qui minute et belé. Collègue animateur, pourquoi? Tant qu'il y a une nouveau nan. Non, moi, il y a une nouveauté, il y a les caméras qui sont là. Il y a les caméras qui respectent consigne à patron. Moi, je vais jouer sur le terrain. Je vais respecter la consigne à coach. Moi, je vais parmi les titulaires, je vais jouer. Je vais jouer les bandes au PC consigne à coach na terrain comme ça. Mais on a joué un peu de bande à côté de la terre respectant. C'est normal. On a parmi les bateaux, on a la consigne. Ce que c'est ça la boue, na sali boue. Les logs sont importants dans la musique. Il y a pas qu'à remplir les fiches na yo. L'orchestre. L'orchestre c'est un talenté. L'orchestre c'est notre musala c'est tout ça là. On essaie de poser na bakri bien. Il y a pas musala ça na bakri na yo en tout cas. Ba refino jamais. Est-ce que vous êtes sûr que Blaise arrivé à Blaise, Aya Bandi Misala, à Boakitro, Batigele, terminé, belé goleka. Animateur, mon sous, il y a un animateur, il peut écouter un groupe, Boakité. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes d'accord, Nayo, relation aux années? Au moins, il y a 4 minutes. C'est clair, pour Boakité, tout le monde a aussi pélaté, à Boakité, tout le monde a aussi à Boaka. 4 minutes et Simbi, ils ont récité, na biso nyos tout. C'est ming ya yo. Orchestre na biso nan. Ming ya yo pour confirmer parce que ba te be ba ina doute est-ce que simba te ko simba te. Ko mi chana nous te non c'est pour la cas que so 4 minutes simbi nanu. Récite ça dans un groupe na biso mobimba pourquoi? Au moins le RDC et outil chan. Ba joueur nous sur la BTT.
Mais être aux trophées, tout le monde a la taille médaille. Par contre, on va finaliste, mondial, finaliste. On a un animateur qui va finaliste, un résultat à 4 minutes. Pourquoi? Le match, tu vas jouer à mais le résultat, c'est là. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez quitté dans le quartier de Bantan? Mais bon, on a vu le Simbi et Kangi fort. Tant que vous avez retourné, vous êtes parti dans le nez, vous avez boire quitté. Tant que vous avez boire quitté, il y a boire quitté. Vous avez boire quitté. Vous avez boire quitté, ce qui est dérangeant, qui est ma casse. Il faut la longue. Vous montrez que vous avez tout bazar. Déjà, vous avez longue, vous avez zonga, vous êtes sûr que vous avez tout. Vous avez tout bazali. Vous avez tout bazar comprendre que vous avez un dérangement. Ils arrivent bien pour la bango. Ils ont un dérangement, ils arrivent bien, ils travaillent qui. Et puis 4 minutes, ils arrivent qui montent ma bête. Ils allaient peut-être les padres à salaire à un côté. Ils ont une stratégie. Coach a eu un classement dans les jours. Avec les matchs, le long, on a sélectionné un joueur boy. Et puis c'est le résultat. Bango quand tu fais c'est pour le résultat, on a vu ce pour album paye en haut, toujours côté ensemble. Les gens n'ont ma bête. On a trouvé ma bête. Et puis ils arrivent le moyen moukier. Et c'est un pété, selon calcul, il y a le padre. Et c'est un gars moi deux têtes brouillées. Tout c'est le mot brouillé, moi calcul. Tomber maintenant juste pour que ça soit résultat bien. Mais dans le coaching, grâce à le padre, on a salarié qui vision na yezayi bongo. Bango coup pas se pela. Simba gité. Ezaki impossible Simba. Bless créateur est-ce que c'est impossible Simba té. Ezaki maintenant possible. Il faut pas là que Simba. Oui, sûr na blo na. Oui, mutu faut na sûr na yo moko. Nga Blaise no mona nga boye. Na ne loko hotel ka confiance na ngai. Mais Blaise l'autre comme ça sous. Blaise Muluba. Connaît Mongala. Parce que l'accent ya musique na frontière té. Musique ko yema na chinois, ko yema na anglais, ko yema na mnoko nyoso lingi. Donc il ngana yo ba Blaise za Muluba kala mingi té. Na ne yo ba ga ki d'Équateur. Ba e ba ki na d'Équateur na beti ba ba. Banyangwe kami papa Clemekini. Sokelana, solikamwele kwe. Tobumani malembe tobongisa malembe. Et na beti bonyoma. Na linga kina longola image moko boy na ngaba na lata longi moko boy. Ko se topelo no tie je pas comprendre Ablaise. On a autre mais bonyoma. Et na seke bien na beta chuluba. Ni abatuta ni bapende, ni abatuta ni bashana te ko batengu mei. Mama mutumbi bayibye hinda inu gebela mpunda panuela bulugongo nenu bambila bantu tumamfunde akoselinga makambwe ubazo mobali na ngai yeyiwe mama yeyiwe yaya ayayayayaya pesa pasi tire pesa pasi akoseli moge na ngena na chiluba zo pesa pasi bi pesa pasi pourquoi pesa pasi mponi zo kanisa il faut pas kanisa à l'époque ils avaient biloko na sala ti lelo omoni ngai na chance mo boye na linga so na bete lo fetigala donc na animateur on a na ambition boko bo ba créer belé mais ngaso na boye ga moko fetigala mais il m'a fait meilleur prix oui na bonioma à l'époque na 2010 na ma meilleur animateur na ndula wa na zo pe trophée na la lité na yesu na seke bien na fia kulisu à part seke bien 4 minutes yango yo générique a boye sale manamte. Mais na nyoso oyo lobi wana na nyoso oyo lobi wana bakolo groupe wana bon to cha bakolo te mukolo groupe wana tanga zo reconnaître yote ça te fait quoi? Non eza bon ngala comprendre ki yango bon na début na zo ki yango na mona yango mabe mais na ko comprendre yango ki eza choc omoni aza moto parfois zanga ki façon nini ya ko éviter les questions wana yo ko poser une question mo bosto se pesi ngate na yebi so ke note poser une question mo bon parfois zanga ki façon ni ya ko éviter les questions wana abimise kama loba oyo yelaki mbala moki ayebi ngai Blaise te mais bon quelque part nga na ko comprendre ngo eza choc na mwana on azali pembeni na ye na salaki boulot bien après on reconnaît des chocs on ozongele te pour soigner ba choc wana nazongele na ndeni boulot oh nazongele na boulot il peut pas songer pas na bango il peut ozonge pas bino oso Maraos Damba ouais Nasai ozongisa mpanzi ah sikonena pas zongi pas na bango il faut ozonge pas na bino mais na bien c'est pas na bino pena na mwana liboso yo
obi ke ngai avant qui n'est pas Didier Lacoste ngai nazalaki pas faire rigole place bayebeli yo yo zoto na mambe pas na biso ti ngai avant qui n'est pas Didier Lacoste nazalaki pas faire le padre faire rigole na début avant que c'est banoki ba poto avant nga nazala parmi ba animateur ba mwana Congo ba sabena ba Touareg nga Blaise nazala na Bova na loba mambo plusieurs fois donc nazonga nde na parler langa les impossible était nalbon impossible les armes passé mais oyo bisanga na zonga ya est-ce que on peut ça baninga pas citer Blaise qui était pas somba mutuka faut ça pas faire rigole bon ba tebele ba kanse po tambola na car na vie faut ta likolo ba mana na mabele batebele ba kanse po somba car faut simba kisi nzoka eza na welo te nzoka ba boulot Blaise asala na vie ya onde ba car na ya onde mapango ya onde ba palais ba boulot na sala na vie yango beaucoup de regretter soki batanyo sunga na lexa wana sona za pas les pas de na somba dans le pont pour espace à mukia na pas fait rigolo 4 mois 5 mois na somba car est-ce que vous tinna te ba obaza kuna pe ba yao non mutuna mutaza na ba ambition na ye tozalaki groupe mutuna so lura na via za la bien mutuna za na via linga za la bien groupe moko tozalaki na ba ambition moko te tozalaki na ba idée moko te ngana bana ko beta musique ya vision ya omoni ngati EP nazalaki kuna nazalaki parmi ba les premiers wana to yebi yango EP na ye awa na yebaki ke na ye orchestre ya munene orchestre na koti so na mayele na ko s'installer au moins que na kota na orchestre na tamuki na Bali pas faire grâce à le padre nazala na ambition mais parfois ba moyens za kité et na se retrouver un orchestre mo na moni ke ba possibilité comme mona na bimi na famille femme na ngai lelo na préparer continuer kalata za grâce à faire rigola na somba benzo grâce à faire rigola lelo Blaise ba tutu bazomona ke Blaise ya lobi na Blaise ya lelo ba kokanité bazandenge moko te eza grâce bon na vie ba kokana te parfois et c'est nga na kuna pe do ali sola car oyoka me monate comme oyoka o monate eza masolo mike utene biso ki batebele bakanisa ki po somba car na vie bo fo simba gwa fo utalikolo fo ba mana na mabelobe fo sa le konzo na mulangi bo mbongo pendant 2 à 3 ans pour peka nzoka ba car eza na bien matériel marque ozi aleki a changer ba car combien de fois ata mona car ba leader ba marque ba car to na ngodesha pas na marque ozi na ngo parce que lelo oyo to roloba est-ce que ozoyeba ke yo oza cause ya rancune oyo ezokota entre groupe ya faire rigola na groupe ya mvoma est-ce que le padre écoute on a dans la guerre na mutu te est-ce que faire rigola na rancune oyo zoyeba ngote ke ko ça semble te to na kata kin to iba réalité oyo na kata kin yo to ça wana biso vérité to masquette ngana mascarate ezate ke pour naza na répétition faire rigola na cacher ma ramsus na yebi bien ba te belé ba yebi internaute ba yebi ke ça ne marche pas entre groupe ya faire rigola na ya la concept et entre autres sur les gars ba émission entre yo pour la cause à la base maman yo pour à la base maman et la Blaise na biso ngana changement ya okende kuna yo mbala le boso mona alegi na teva fini faire rigola lelo avant ngana kota na groupe abana ka ofinga banda kanati eza complexe yo eza complexe eza ngate kobaka muto muto azolinga muto mwasi par exemple mwasi na nganga na linga ça na répondre question na ngana na son nombre de fois oyo ya tinda biso na TV to finga même faire rigola ngana za kuna eza cause na ngai abana ko finga banda mama robwagela oyo eza lelo te eza banda kala ça fait longtemps eza cause na ngate zonga bena simatala ba image belé ti ba secrétaire ba sekebe ba bonioma so aleki na TV afinga aneka faire rigola même biso mo kutu bano lekela biso ba olela ni lo ba olela pe to eba te eloko ya luka na nzeto le padre e ba na te mais lelo o ko bateza za cause nanga po avanga na awa abana dara ko finga ko kreche mais misana bino ba faire rigola leki na la moi mso ça bien ya en forme ya rondi malo wana te non le pas longola no keso wana ya la nanu po eloko ape ba lo bango swaka ya ba en forme ya ko tambola na hélicoptère ba paramètre ne oyo ça la bien te au terminal animateur ya faire rigola Blaise créateur ex ya la coste bosana yango et ça histoire ça là non déjà mission mo la passé to lobela mamba la coste c'est ici là et puis ils ont continué ils ont continué ba faire ils ont continué donc quand ça aussi là mais tout le monde ils ont continué est-ce que bien faire ils ont continué c'est quoi ba continuer ni elo exact et non complexe on assure oh nga so vérité ça non complexe au terminal animateur ya faire rigola donc rien à voir on a dit la coste donc pour ça mon biso et ça là bien na biso qui est complexe yo mona na nteke ba bamba ka le banga na mbumeza hotela le padre lobai qui en 2016 mna mta luka succès ndé na ye
accompagne ga pesi bato belé succès lelo ko po botcha ka faut les na TV faut jamais ça faire ou bien faut finga faire il faut que tu faire go la pause à succès alors remarquer que bato belé ba komi ko diembela na sima na ye yanga lo ba ke 2016 au succès a passé donc mi lukela succès na ndenge na yo mi betela na ndenge na yo kotanga comment faire te pona au sala succès et to tanga to sala émission boy si je ka la cause en même temps télémina animateur ya faire alors je monte to lo ba kombo la cause ex oui bien sûr mais c'est kala obi obotola mto mwasi balinga mingi mwasi balinga mingi obotola ye sala ka passe on to comprendre la passe ils continuer nazala na groupe wana abandaka kaka kofinga eza cause na ngai ete yo nde fo tuna ye problème nini esalaka ke soko za na émission il faut le baka mabe ya faire yo nde fo tuna ye normalement faire ego c'est un patron faire aza patron le padre aza patron ni pas en voix moi ba benga ye leader social na ete sur la cause mtatindi osala na émission lelo atina nga batinda ngata ndeni ka kombo na ezo zonga nga batinda ngata ozo poser nga mamu na ye trop otuna nga mamu na ye mingi otemina animateur ya faire ego la Blaise créateur moi le nga oyo bato babosana yango déjà place na uta donc ezo mona le padre leader social donc trop comme comme ba misene o ba osala pona yo o bazo loba pourquoi pas bazo taquer ba misu ba taquer yo mais nga nazala lumière nga nazala nga na ko peser na groupe wana nga nde succès orchestre wana basala succès na banzembo te basala succès na animation na voix oyo et na beta bonyo na beta ba seke bien ya sala succès et bon il y a une rewanga na la TV fallait nga pena bana ko loba na lela partout eza na mokile talanga etanga mabongo ezo mamba boy ye azala na maison mère alonga rapeti mambo to sala o ezonga kaka azala pa wera alonga pa wera en plein album en plein kibisa kutu boye bije ake asali ba tonya na bango ba beti banzemo na bango pe simba basala ba succès aloba pe akoka koloba et après azonga su na maison mère bazong sa pe ye kaka et après alongo le susu bonde ni ngana longo na ngade yo boyo zonga merci beaucoup siko toza na album o ezoya tomoni 4 minutes batikele au charge bat ba yo ki yo ba confirmer na groupe affaire egola pour mutarobo le Blaise créateur na groupe affaire egola azate na hebite eske o ebike oza susu na devoir ya makasi o esengi o réaliser les sous na deuxième opus o ezo pour confirmer les sous de plus parce que ba lo bateke no ta la chité pour ebele ba otale lo bele mo le omis ça lenga bien ça lenga bien bato alo bagé est-ce que vous en charge comme yo mozo reconnaître que les est-ce que vous en charge ngo le omis ba otala yo na deuxième elo na 5 bena bango ba fongolela nga so misu makasi liso po moni ngai na vie na ngai na tikala ko polate moni nga na vie na nga boko kotsa nga na combat cash botia ta 5 6 pour lalisa nga na seza pas makini lelo ko beta ba générique ba tizi nga na beta nga animateur fantasy te nga animateur ba ye te nga animateur na petit clean na petit message au ba yo et puis ngai naza mutu moko ke na lata ka casque na ebige na belo ni no sala za bo mona ba innovation bo mona bi kamus na album moyo o bo mona 4 minutes ya mukie to mi da peine normalement semaine l'autre à mardi il faut to banada générique si fin semaine il faut to beta da générique boze la bo yo album nini oyo to ozwa peut-être oyo na 4 minutes za kite en tout cas na musique yo to salara inouveau tourner aux alatés peut-être pour le roi simiozo ngasu na monotonie normalement to tizaka ba même temps ba même drum to betaka di nouveau o ke na roloba ke na meme lo kwa sika en tout cas ezala moi pasi mais on a ko tirer public ba fongola matoi ba bomba mambongo na bango album qu'est-ce que j'avais dit na mi orengonkio ezana elongité ti siko biso moto za na studio na yo na banzembo yana elongité ya combien de générique parce que vous êtes belé hein beta na ka le padre ba deux génériques na sepeli boy na nyoso mbale e bongo na boira te ba nana ko boira mamozolo we ba nzuba ofashe fort ba ritinzele ba ofashe fort ba boira rite ba ofashe fort o rite na bi ba rite baza déjà ti boira rite yo bazali déjà ba Kirikou baza Golbert frère na ngazali ngai na yo wana pour na bino de bobuto bo tout na ngai ke est-ce que ko boaka yo nga na binet na pa na nga nana ko boakela nga o di ke ko sepela na yo tant yo boaki ya boaki te Kirikou au sepela non il faut sepela to sala boulot bien et sauva bisoto yo boaki ya boaki te Kirikou ndaza na place aza fa sepela et alors na biso ka exemple ke équipe nationale to ko chan ba tout ba bete match te mais bango to balata médaille mais fier na yo na ye ko kana te na biso ke eza fierté orchestre na biso so 4 minutes simba ite bange ba seka biso nyonso mingi yo Kirikou ndaza na partout azotambola aza na honneur aza na valeur
avec orchestre na bango na succès tobeta 4 minutes et bazo kumisa orchestre ye pas na kati biso awa polémique ezalaka te moto akoya na polémique nga na kosimbeka boye natieleka voix oyo na motu oyo bwaka yango wana kaka yango na esi bato ke bazela album biloko na kobeta na album eza plus que 4 minutes. Est-ce que nga na lingi tosala biso mwa mélange tosuka mwa 10 à 4 minutes osukisa biso na mwa eloko ya sika soko olinga 4 minutes jésus tozoloba batika bilobaloba bazoyoka te bodo eza ya yo te mona ni matenda abwaka kati abwaka okende nango wapi apesa na message eza teke ye te animation ezalaka bongo te ozokende nango wapi posala nango nini ale yo yaka tokotya mosapi Kinshasa mboka kotika mokata te mpenza pozelaka yo sino bakopasola bor moneti babiloko oyo olobaka nini place wana naloba Kinshasa mboka kotika mwasi te po azela yo sino bakopasola bor nini mais il faut koéduke masi te makambo nyonso eza makambo yo nakoba mpe Kinshasa mboka kotika mwasi te po azela yo sino bakolinga ye sino bakolala ye olobi bakopasola bor otuninga na répondre ti nakoloba so posanga question opesanga tala nga natikeli micro dani nakangi mafu nakoloba Kinshasa mboka kotika mwasi te po azela yo sino bakolala ye ese fana loba bongo na cri baparent bazoyoka bana bazoyoka nakoloba bongo te spécialiste nakoloba bongo te nakenda mpe na bongo mais nakoloba bongo te mpo na maske yango so nabeke sino bakopasola bor eza nini veramba aloba bor oyo etondi aloba wana ndenge ya sale ya ndeni pesanga bor wana bor ezojoue barole ebele so otuni bor eza nini normalement ezalongo mpe eloko te yo pene eza facile à comprendre comprendre te natalisi yo déjà nakokaya koloba bongo owangana mais na place naloba bongo il faut komaske napesa conseil verede ayemba bakulutu baloba Kinshasa mboka kotika mwasi te po azelaka yo bayebi ntina eza carrière kobeta pembe na kiti eza grâce oti bomona lelo nga na yebaka mwa mutu kaka awa oui kasi po mona baniveau ti po mona baniveau ekeseni nga soki ona na parcours vie ya moto eza escalier ozomata 1 2 3 4 ti okomi ti nga na parcours nazwa chance nabeta na redi ya misa aza grand artiste ya mboka oyo nazwa chance naleka pa Didier Lacoste nabeta babiloko bien marka usa oza ne pa redi ya misa lelo nazwi chance naobeta pembeni ya meilleur chanteur ya Afrique meilleur chanteur ya Congo Ferregola et puis nabisi bato ke orchestre etikalaka moko na Congo omoni oyo kuna esi ekufa o wana mpe kuna balala omoni oyo mo mikolo ekufa omoso babeti mamango yango ngalinga wapi ekufa natali ya tanta moko lelo na Belgique na Aero News babombarde soki aéroport ya tima boye ndenge nini wapi ekufa ngana olandaka ndenge yoloba wapi ekufa info na Aero News babombarde Zaventem ya Belgique aéroport fo mwa nde bazokima mbangu sikoyo mosiko kote wana na minute wapi ekufa na minute naloba na yo bato na bazobela na état d'âme na bango mabele lisa kufa me groupe ezali bazokima mbangu omoni kuna ese daya omoni kuna dokuna kutuko koto zela nayebi mutu arepeta koto oyo awa toza na inde 3 nga nazopesa kaka so otie nala nini otie mosapi obi boye nayebi toza na inde 3 so otie boye kote kuna bato barepetaka la samba maison mare etikala moko orchestre bamviaka bamise eza orchestre te eza na bato mosusu bamona kala omoni lelo eya na bato mosusu bakanisaki ke soki bakei orchestre ekufi ebele bakanisaki ke nde toke boye esili tika fula bato mosusu kofulaka bafulaka bato mosusu bamasambino na kati ya groupe nabi boye bamise pasi nzambe nabike bino bolukaka polémique natiki kasi nabike bino bolukaka polémique bato bazotala mpona bavi na bino siki nazala mpona kotanga bakomba bato te nazosikoyo réalité bato mosusu balongwaka bayebaki so bake orchestre bato mosusu bakanisaki mosusu balobaki kutu toke boye en tout cas esili mais lelo oyo na biso yo basalaki erreur nzoka orchestre oyo okufa mokolo Ferregola okufa mokolo Ferregola kozala te nde mokolo orchestre nga lelo blaise nakozala te orchestre ezala orchestre ebeta Zénith esika kobeta badouble olympe akenda bapoto sanga esala da basuccès donc ezala déjà donc biso mpe toye tolika moto wana donc le padre moto asalaka biso lelo bato mosusu bakendeki
faut zalaka na motema o le padre azala nango azoyamba kaka tosisi na koyamba te tokoyamba kaka nani lisusu boyamba non na biso yo bien nani lisusu tosilisi koyamba te bango moko mokolo koyamba bango il faut tuna bango nani lisusu boyamba okendelelaki nini bozongeleli nini deni banda loba kozonga deni banda loba akozonga azongaka te mwana bato na posa zonga me bozongisa te orchestre ya koko na bango obeza orchestre ndako na bango oyeka osali bêtise oyemba mozongi ya loba longwa akota na orchestre mosusu te do aza na droit kozonga me bozongisa te tuna ye mokosala na interview tuna ye olongolelaki nini abia longwa te azali mais ce oponi azorépété te bozolinga te marka auza boya sikoyo makasi ya loba longwa te orchestre no kasi izwa bango kasi eza société monene ti lelo batala tu baoluka bazonga mpo bamoni succès mpo bamoni mopepe me baya tokoyamba bango tokoedike bango tokopesa bango soko mpe baoreklame yo okende komatisa mouvement okitisi mouvement okende omatisa lusuna orchestre oke te oyoki générique ebimi te créateur aza te ozoyoka te orchestre nga blaise na kana na vie na Blaise pardon pena yo oyoki te générique ebimi créateur aza te ya lile la cause ebimi ozoyoka te kasi nga na lobiki ozoyoka te Blaise aza te nini mponga na yoki yango te ti siko na oyoka yango te générique wana basali clip wana otali yango te kombo nango nini kaka fona yeba ti tobeta bonyoma tout le monde abi bino bo bonyoma te babi seke bien tout le monde générique nini ebimi après nga oyo eza na niveau ba générique mo wetu kobeta ezobeta sikoyo ezobeta wapi nga pe nene na kanyango na bien te seke ebimi lam te kasi seke ebimi lam te soki ebimi tokoyoka yango ebimi lam te est-ce esaloma te pale na yo ntango ekomi kotanga pale na ngai yango oyo pale bawanga nanga bayebi nga te ndako na ngai yango oyo ndako na ngai ngoyo meilleur orchestre à Congo Blaise akanaka na vie na ye un jour nazobwaka le padre azobina lelo Blaise aza parmi ba meilleurs animateurs à Congo le padre aza merci d'Afrique lelo le padre aza meilleur chanteur d'Afrique orchestre ozomona oyo kanga mamu na biso yo eza orchestre oyo etikala kodefendre ba orchestre presque ebele à Congo kanga mamu na biso yo oyo eza orchestre monene yaya omoti ngai nazwa chance na bwaka faire azobina eza grâce nakumisa nzambe na droit erreur te so na longwe awa toboyi te nzamba imde mutu yeba alobi na biso obeta no pe na maison mère na biso ke so na longwe awa lelo na kobeta wapi na maison mère obeta na kote bato bazokima oyite lelo donc na peso exemple moko ke ya loka babwaki bombe bato bapanzani bakimi na kimi so lelo so monte bato tu bazoyebela beta dame na bango donc ngai yo zo ngo zongisa nga dona ke kokufa obeta na équipe nationale ya musique ya Congo zo boya nationale yango yo bango ba kuna équipe nationale ya musique ya Congo yango na kuna obeta kuna orchestre ya Congo yango yo fait rigola botelemi na Bercy botelemi na Lobeso bozobwaka omona esa bien na Bercy na Lobeso Berso wapi Bercy mwana oya sale be Berso wapi Bercy mwana est-ce que yeba ba niveau animateur à telemi yo ni plus Blaise gati asablo a danger Bercy pasangela nga ba brigade Sarbati faut tangela nga bato ba spawn ba McIntosh ba Golbert faut tangela nga bato ba beta ba Tib ba Jesak Tipo il faut tangela nga bato loka ba clip mososo nga za animateur ya fantasy te nga za animateur ya crime morote nga za animateur na côté na casque na ju générique ba neti suka na betango faut tangela nga charge ya bato ba ke ba pesa ba charge ba kokite ba komo kima yo tangela nga charge ya bato baya to ozela bango comme ça to éduquer bango comment animation ezaka basala ba venti na animation o comprendre que bananga Blaise na ya na réclama bango na orchestre bango ba yo so ba ke orchestre kufi bana to beta 4 minutes na ndeko na Golbert na nga réclama ba bakenda na tuna bango nani. Merci beaucoup vraiment tobandi kokima vraiment tobandi kochite na ebite Blaise nini oyo tokoki kozwa mwa morceau ya biloko ozo préparé biloko asiko ozo préparé nana ba créer belé nana ba créer belé en tout cas na ba clean na trop na TV mais miko na prière mona obeta na go bwaga excusez na rime pona sepelisa fere na zabwaga lili pona sepelisa shida saki Blaise za ko bwaga Jésus de niase ayoki motema sai bato batomboli maboko ligolo basepeli nesengo mingi oi hey tobina nesengo wa migolo koya na kosenga na tata nzambe mokonzi lolongi okelela nga Blaise opesanga mongongo kitoko na yebi kobwaka migolo koya ye nzambe ekozala nga ye mama nazobwaka na raison hey elaza na raison
Ah, moi, tu as la raison. Tchele, oui. Kakala mama komash. Tchele, oui. Na quartier komone le fundo ya pamba kodendela mibali. Tchele, oui. Ata alata kishipa mikuse mipende libandash. Dimaso komone alati maputa Bible na mabokwe. Kende kuna na vile Tchele, oui. Aselisi babwate. Asala le fundo na quartier na bango libanda bazwake na pete. Pete. Uka po baninga babwaka te o. Comment? Po baninga babwaka te o. Qu'est-ce que ce bloc à boy? Ah, ça comme là, ce qui mbongo esilié. Oh lelo 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 mama. Atana yetoko. Mama lelele. Bablo ke bimelo nteme mo na bafana biso ba oyemba. O po baninga babwaka te bene. Yo nde tuna bango a bozo luka boya boko bwaka nini? C'est ça. Merci vraiment. Na évité to bano comme la souka vraiment à cause de intempérie au salibiso moi très mabé. Na évité dernier message ne ko ko no se ba on se ba otala. Ba na pesi ba masa na biso to baza ba fan na biso ya inde 3. Ba kolo mouvement moni bango so ba poni yo c'est que oza c'est bon. Bango so ba boyi yo ezate. Comprendre? Donc il faut ozala bien na bango bango basala ka biso poto ozala. Ozo comprendre? Lelo yo Bogo ça peut bokende qui bolobi mabe mais so yé so bango bandimi ba sengelo pardon par les padres royoka. Donc il y a un respect à bango, na respect à batu tout bota la biso. Ngai na na lit moko kaka. Il faut na boire ko lega 4 minutes. To beti générique moko eza makasi trop. So to salaire 4 minutes go frapper nga. Ma tant qu'animateur. Na ba chele oui on a eu déjà. Na biso bloc eza belé. Ndena bonana ba bilo okutokeza muke nana ba type. Bablo lo baté mais comment ça peut ba boire kati non ba zo bimisa bilo ronyo ah eza le rôle là les padres attendent bino biyoza ne loko bimisa utafana banani ngata ba nga moti na palais maintenant tu tchele wi oyo nana masala nga mo wazanga la kata bato yem ta pesa nga ko ani pesa ba msute ka yo yepe na nga na palais na mona yuko awa apesa nga idée nango nga pe na zuna bakise ba mayele esali bien yango nde tsala artiste naza mutu na boya idée te mutu ko pesa nga pe cri na zua ngo pe na travailler pe na ndé nanga mais mingi na travailler nga moko et puis bazela na album ezoya ba ozala décider bato balandi biso so na loba mabe ba excuser nga so pe na loba gibe ba encourager nga mais bozela album kaka actualité eza dominé eza album toujours bet album moko eza na niveau tellement tu es obligé à saisir la force na biso pour te convaincre bato. Mbote mingi na bato ba Holandanga, mbote mingi na Patrick Demouch, mbote mingi na Cédric Panda, mbote mingi na Junior Loboko, Zézé Terui, mbote mingi na Jerez Bondo, mbote mingi na Vovo, Kalouji le tendancier, mbote mingi na Venanga Papi 6, mbote mingi na Chico Lubanda, maître à partir ya Canada, mbote mingi na Leonardo Miss Colon Koma mokonza plateau de 15 ans. Mbote mingi na Venango Diloma Mpuya, Sera Nanga Linda Diangana, Chancel Mbemba l'international. Voilà mutuna yo. Voilà mutuna ngai mbote mingi na Junior Mapuku le grand Jogo, Aza congolais na biso évoluer en Égypte, les millionnaires Junior Mapuku l'international Mpia. Mbota tro mbote mingi na batutu, Héritier Mvoma Pati Mambulu, Weston Chimvundu, Dona Monica na Luanda, Nadine Mbouili Passa, batutu balinga nga en tout cas, Venanga de Gaulle Mata na London. Roger Moufuta na Londres, Bozé Belé, on a boaki, ba excusenga, on a boakité, ba excusenga pété, ba excusenga, pardon. Bobenga na plus 243. Semaine l'autre mardi, dans le on joue tout ça l'émission. Si tu as fait une semaine, tu continues dans l'étape générique. Nous sommes déjà prêts, basé là. Babenga na plus 243 89 53 79 013 089 53 79 013 Bobengi ngai bozo ba dédicace na bino to solo li mais boza l'album yepe na sependo zwanga interview esalinga bien mais baza l'album ezoya toza famille bareti ntele baza boyoka bango ne bele no zo bimisa ba mayelo bele za na esprit baninga boka ta c'est la famille abiso to na coach moko diriger abiso bimisa ba mayele bele ba créer boka ya ba tele oui baninga ba boka ndini kaswana est-ce qu'on a pas na ngati par frappé na par rit amte malamu rit pe mona ba na bloko na ye ba tele oui comme ba na bloko na ye poisson bimi no te ba o répondre tele oui ba chef aza na bloko na ye ki rekoko to moto ya ordinateur ba créer zanga raté boka te moto ordinateur boka te album na biso boyoka ba couleur boyoka mais
tout bana ba studio na pesi bino conseil gratuit, c'est le moment pour bimisa album na bino. Bo éviter ko bimisa nzela mona le padre. Bo bimisa te po bon animateur ota roboire a rolekanga. On a bank nani? Au bank sa goupa wata. Nani? Au bank sa goupa wata. Où est-ce que j'ai pardon? Là c'est Kunzardo ça au bank sa goupa wata. Pardon. Limbisanga bela pardon. Bimbaza na bino. Ngala lobi boy. Bato tout bana studio ba éviter ko bimisa nzela mona biso, c'est le moment ba bimisa album na bango. Wata pas obimisa. Ngala lobi boy. C'est le moment bato tout bana studio ba bimisa ba disque na bango, ba éviter ko bimisa nzela moko na biso. Moko biso to roya, et un problème sérieux. Kunzardo a yebi secret ndako. Vous avez remarqué que l'album nyo sozo mazo chola. Kunzardo a yebi secret ndako. O solo na Blaise créateur. O solo na Blaise créateur o yaya na chiffon, na gomme, na kebela na tableau, na effacer nyonso. Donc non mona ngao. Donc na bosanza na s'appelle ça ba fanatique na biso. Donc na longola ba stress et puis est-ce que ba tout na bango baza bazati. Donc ngala na tableau, na gomme na ngana chiffon, donc na simi bena cahier gomme nan. Na zo créer na effacer. Ba olingo pete? Na linganga te. Ba olingo ba animateur, ba olingo ndé. So ba linga nini ke orchestre na biso kika. Et pas si na bango ba mon absence na bango ça remarquable. Ngana vana na faire ego là, le padre. Do bateau tout batambola na Jésus, oh bateau saka bazala de cité. Ngana tambola na Jésus na zo respecter engagement. Donc nous sur le padre zo lo banazo tosa, yango zo mona ngana okeka liboso. Atagua auto saka. Atagua auto. Ndebo moni Benz. Moni Benz. Mon album est bima bomo na sou mati. Atagua auto ça. 4 minutes. Ndeto koti na qu'est-ce que j'avais dit boye ma monsieur Zoya. Libanga combien? Pour na bana poto ba otala libanga eza combien? Solo la ngana mission te na pesa position. Libanga eza na prité. Libanga européen na 2000 ba boki. Libanga européen ça 1500 1000. Soit au banga avec ba créno simba comme soit au banga. Libanga eza na prité. Libanga $100 pesa. Répétez numéro na. Plus 243 89 53 79 089 53 79 013. Nga repèse après libanga na télé té. Na pesi numéro ba benga nga to solo là na cour de gants. Po bima na album oyo nga animateur ba $200 te ba $100 te. Nga na carton solo lui ba solo lui. Parce qu'on au banque ça va au Non ba ya. Les albums na tape kilo album. Et on se dit album a pas matin na ta kilo artiste. Biso to beta pemena faire photos à mayele. On récupère ba retard. Oh ça là déjà me pané. Normalement, on est na bisoge na regretter na vie na ngai. Na bi na regretter. Batanyo so nga na lekisa. Molili vraiment ne on a Batanyo so nga na lekisa so na zaka na orchestre ndelo na tongia tanda. Il y a des dangwa bana. Hein, Bera de prince des Amunda Soda Makas. Nazoto Sara Mibeko. Bigo na biso mobimba. Vasco Mabia la Blaise Polo Shagimu Sao Guilema Vakala Pichu Botoko Bestino Bilele. Baevisa Blaise. Pera Satia. Kitoko. Merci. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nasa Simaya Mutuka ya Blaise créateur Nala Lelango. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a une émission Oyo et dérangé Nango Mutute. Blaise Saliga Musala na ye. Abouaki Bakri na ye. Bachele oui. Oyo ngapena sepeli lango. Yango na remercié toujours Ponce Moko Wazaï derrière. Caméra au Sobo Monibiso, c'est grâce à Ponce Moko, les caméramans le plus expérimenté de l'Afrique centrale. S'engage que moi, marche avec mes 10 à match. Je suis 10 à match et je resterai toujours 10 à match. Parce que ngana sala déjà nzela pour HP Media Zamba ngasi na sala nzela. O toi roya osabila ngana e pour ngasi na sala nzela. J'ai dit et j'ai fini. Ciao, à la prochaine. Bye.